basalio nini et puis osala nini pona bango pose audace ya kofinga mama Sylvie kofinge pona nini asali ni muto osala makambo na miso tezo monana muto azana mawabatu na befort personnel ya yemoko ayebi souci handicapé ke baninga na nga batikala na mboka kuna bazana na pasi ya vélo bazana na pasi ya canne bazana na pasi ya chaise donc ayebi souci handicapé o ayebi kokabola pasi na ina handicapé yo sala nini pona handicapé awa ti lelo aza komi yeba te eloko nini akosala na vie na ye yango wana azofinga mais comme biso nde toza soko ozomona biso bien na baimage nayeba eloko yo okakola biso na kati te ndenge yo ozali kuna toyebi te nayebi te soko okakola biso na nini soki na nini mpe nayebi te mpo nga nde nazali awa naza moto nazali naleki yo nde na age mama oyo mama moko ya motema mabe aza parti à Canada eloko osalema tosepeli te mama toloba nanu vérité yo mama oyo otala biso soki na 56 ans oboti nanu te ndongo zana aja menopause déjà elekio waso na mobali na mundele kuna ndenga za bongo waso ki babia kutu mongol bato batangi basala mwa métier ba yebida ke mongol da mutu aza peut-être mutu bien te o aza mutu peut-être aza ba chromosome bien te yo siko zo finga bato finga ba comédien yo zo finga ba journaliste zo finga ma biso Sylvie tano ma Sylvie nenga zali ma Sylvie aboti bana to lo zo finga na to la munene to lo na meisi bana tano Damaris mo na liboso Damaris vrai chéri abote pas za bana mama Sylvie aza koko nenga za bongo kote loka mama loka Anne Marie maman jamais ko finga bato maman zoka tana finga bato oh jili boté la finga neka bato avant bando finga bato non maman yuza nani maman nanga ozana lo bani ko finga maman Micheline Kongolombe ko la loi a finga bato et koko ça maté jili boté la vraie chérie mon versa il mon amour ciné la rose ba finga naka bato avant bando finga maman en tout cas to titoyer yo ezambala suka osungi nani na famille na bino yo moko nanu na famille na yo nanu osungi nani po bana ko finga bandika pe oza nani oza ndenge nini oza modèle nini donc ezamba no liboso pe ya suka biso toza mposa misala to progresser balobi mwasi kotonga mboka c'est pendenge ni azado azelote to leki banda lelo tim ko yesoya to leki musika mama Sylvie aleki mama Sylvie za vrai chéri ko lekaye donc esa les zoua tellement moni ma Sylvie azo encadrer bande konaye kitoko akenda zo sala o mutasalaka donc yango zuwa wana itindi ya finga mais aze le côté donc auto ebisi ezala mbala na ya suka pe ya liboso soka ameka on ka ndenge mama secrétaire à lobby donc akomona biso tina Canada na to koma Sylvie akaya Sylvie na natonya wana posa bolingo Bamelike balobinga noto betatu na planète Vénus Mars et Jupiter Ousmane bama baba tata bama bande ko bana mikolo pe baleki boy baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobuka na te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobuka na te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na Alors, une émission de Sylvie Mode TV officielle, mode place Bozali, partout place Bozali, tout le émission, tout l'émission que les handicapés, merci Nabi de nous soutenir les handicapés partout, on a Kinshasa Mobimba, tous les 24 communes pour soutenir. Alors, sommet aussi l'émission spéciale, pour nous provoquer Bissot, to sabe mission ba handicapé to senga mutu te ke o to benga ka mutu n'importe qui te o biso anali bandeko to benga ka to solo na bango donc c'est le so bo privilège bo autorisation et ko finga ka ma Sylvie ko finga ba handicapé oza nani po finga handicapé oza nani po yo ko finga ma Sylvie alors ne biso ke le les abe ba yelio to za de ma biso baza awa je pense va se présenter et bo ka ndenge ba ko pèse la bino sujet to za ngomo ko malelo mbote mama mbote papa bonne santé. Santé za malamu mais nazaka na regret moko ndi nazawa. Naza na regret moko na kotela o eleki donc swinga makasi parce que nga naza personne vivant avec handicap. Naza maman association Bolingo, na maman présidente, ou naza maman secrétaire nanga na gauche na droite nanga. Et suis biso makasi vraiment.
soi-disant ceux qui maman comment maman Annie ma boakala vraiment yo na Canada vraiment ya solo zano wana ka pona kofinga bandicapé hein vraiment au vandi na yo vraiment pona kofinga personne vivant avec handicap vraiment yo zanani pona kofinga personne vivant avec handicap pour au sala kanini pona bandicapé okele kofinga mtu kwa mama Sylvie kofinge point nini ozo sala fierté ya bandicapé ozana mawa ya bandicapé na R2C hein aibi pasi handicapé le kwa yaza handicapé aibi pe pasi handicapé yo zanani hein mama mabo yo kana kombo d'abord kombo zo sonner na mabe kutu makasi hein kofinga mtu point nini kofinga pona nini yo zanani hein yo moko zanani kutu bien te bisko za soki wapi so na Canada quand vandi no ka boy pona kofinga bandicapé pona ni kofinga personne vivant avec handicap basalio nini et puis osala nini pona bango pose audace ya kofinga mama Sylvie kofinge pona nini asali ni muto osala makambo na miso tezo monana muto azana mawabatu na befort personnel ya yemoko aibi souci handicapé ke baninga na nga batikala na mboka kuna bazana na pasi ya vélo bazana na pasi ya canne bazana na pasi ya chaise donc aibi souci handicapé o aibi kokabola pasi na ina bandicapé yo sala nini pona bandicapé awa pona uzo ma audace ya kofinga bandicapé donc et salinga ipasi makasi mama ya modèle oyo est-ce que mama boye pe bazala lisusu vraiment ya kofinga pona ni ofinga mama Sylvie asali yo nini mama azo sala fierté ba mama handicapé maman yebi vraiment pasi handicapé ofinge pona nini yo moko zana okutu bien te ofinga muninga faut finga mama Sylvie tala nan mongole na yo zalaka na ye tala ye nanu mama Sylvie aza mama ozo sala lokumu amemi bana na ye azana bana na ye na poto bongo yo ozana nini yo sala na Kinshasa ata centre ya handicapé ata mokotonga ata handicapé nini yo eda mais mama Sylvie aza mama oyo azo aider ba mama azo yeba pasi ya bandeko na ye soki alokota ta chaise kuna mutama wa moko amona ni akosunga ye asungie aotindelo kona pona asunga pe ba mama bazawa na Congo na biso na RDC pour yo mama ya modèle nini oyo do yo sala mino wana ka pona kofinga batu et puis osala ke loko te pour osala te loko moko te awa oleka te ska moko te ke non na ke kosunga ta bandicapé tozaki na ba covid ata cash na pamba osalango ata désinfecta pamba opesa nani mais uzo audace ya kofinga batu pona nini aussi longtemps yo moko tozana batu na muto kutazana ki handicap ko leka même biso botala kande tout ça yazo mona mongole na ye atana donc ce qui a repoussé na tapene na biso vraiment na regretter makasi donc maman secrétaire na ebité so yini no koloba pona mama Sylvie et puis pona mama azo finga vraiment asoso so ba fingi mama Sylvie ba fingi biso nyonso donc ba fingi handicapé nyonso. Alors ma secrétaire ndeni ko comprendre que mutavani kaka bataille mission YouTube ba fingi handicapé fingi ba maman handicapé c'est-à-dire azo une importance cité donc quoi ça valide une importance que plus que bino na ebité ni ko pesa de sikawana. Je me présente d'abord. Bonjour. Ngai naza maman secrétaire Adèle Mwanga. Bon, maman oyazo finga aza komiyeba te donc wuta ye azwa ki soki asimba ki 1000 francs congolais na poto ti lelo aza komiyeba te loko nini akosa na vie na ye yango nazo finga mais comme biso nde toza soko zo mona biso bien na ba image na yebe loko yo kakola biso na kati te ndenge yo zali kuna to yebite na yebite soko kakola biso na nini soki na nini pe na yebite pongane nazali awa naza muto naza na lekio de la âge na boti bana 7 na bakoko 4 mais tala ndenge nazali siko yo kofinga bandicapé pona nini kofinga bango na audace nini na likamu nini yo za nani yo so tongi ndako etage yo kama to pesi batu kado to bana na omoko so zui bango mesure tinda bango ata na poto otindi net mwana nini ya yo osungi nani na famille na bino yo moko nanu na famille na yo nanu osungi nani po bana kofinga bandicapé oza nani oza ndenge nini oza modèle nini donc ezamba no liboso pe ya suka biso toza mposa misala to progresser balobi mwasi kotonga mboka yo siko oza mwasi ko bebisa mboka oza mutu mabe yango ozo finga makatina ba musicien bazo ko finga to yebi yo
biso toyebi oya tina te oza kutu mutu to ko sala l'émission te po to lekisa ba énergie na biso pamba oza kutu mutu modo oza tina kutu te ndongo za soko moni biso donc soko meki lisusu to ko mona pena vis-à-vis na Canada no ko mona biso pena bodon to ko sa no pena émission pena ya vis-à-vis to ko finga na pena to so tala na biso na yo bongo o lakisa biso eloko yo ko finga o epa na yo eleki biso to moni yango te zate mama ozate zéro pena ndongo zali ozata ne loko te oza zéro po salité o tongi te o bikisité o bongisité o sali même te du coup to batu ba o sala même ata ba papier apambo sala ngote mais oza na mais mama Sylvie nga zawana tane nga bongisi biso na minute toza poser na communauté na biso toza bien tozo tanga tozo lamba tozo kabola tozo sunga même na hôpital tozo sala makami nene un jour bomona e bolo basimbi kisi me kisi te po aza mama moko ya bonheur a opesa biso penza esengo moko ezalaka même pas soko yebiye ofinga ete mais loko yebiye te yango fingiye même koloko mona ba œuvre ne nyonso okanga munoko na yo nakanisi na yebiso ka bon alors on va attendre mon sundoki yo ndoki yo d'abord tout le monde ma Sylvia dans ça ba donaye dans son handicapé toujours initiative au association Lukeba donc ba handicapé yo zora audacité au combien on fait na YouTube maman au sali 20 ans sur 40 ans sur 50 ans sur combien de temps kuna au son an déjà au ça pose maman mon colo c'est 56 ans mais c'est être impoli vous avez impoli au bout de yango très quelque chose qui cite on ne sait pas. On ne sait pas. Mais tu es là en train de jouer d'autres mamans, aux autres de la cité, ils sont très impolis. Les musiciens, ils ont une relation bonne au Canada, les comédiens, même chose. On est handicapés, aussi ça titre. Ils continuent à c'est pas important. Surtout si tu as une maman. Alors de se faire un moto de la beauté, elle passe à Bana. Tu comprendre, oui, effectivement, à beauté, puisque ceux qui ont vraiment parents responsables, jamais. Modèle O, on est 56 ans, quand on est mère de famille, boy. Vraiment, dans les caca, na YouTube, bien la télévision, bien la wapi, na chaîne, moro boy, dans les caca pour nos finger. Donc, on a cause ça, puisque on a mère, tambo, bien maman, donc on a responsable, nanda, qu'on a bana nangai. En tout cas, ceux qui ont même tout ça, na problème, na muninga, na kolukato solo, na yeke, na les na finga ils ont un sens te donc on comprend nangaye donc azaki sita botate ane logote donc azana tina te muta botite tina na donc logote hein il faut qu'à se comporter le quoi se comporter vous pouvez assurer sa vie na moni logote et puis aza bien te na lo biango hein azoka ye moko azona ba photo na atala ka biso ndetoza azo ye na makolone mibale wana se pendenge ni aza donc aza lote toleki banda lelo tim ko yesoya toleki musika mama Sylvia leki ma Sylvia za vrai chéri ko lekaye donc esa les zoua tellement moni ma Sylvie azo encadrer bande ko na kitoko akenda zo sala o muta salaka donc yango zoua wana itindi ya finga mais aze le côté donc o to ebisi ezala mbala na ye ya suka pe ya liboso soki ameki on ka ndenge mama secrétaire à lobby donc akomona biso tina Canada na to koma po ya koma na Canada sala ine pe kisite ezangi pe le côté biso peto lungwa wa to kende tina Canada ko sa na émission ma ya fara boye to ke sa na émission donc batu batala biso na ye batu ba mba jije et puis ma belle wana zo finga ya minene mais ma belle vitamine ya yo se kauka soko lia kanini yango na poto kuna yo ka pe matembele ya ka kuna te yango yo soko e kauka na nini na ebi pete mabele wana ya vitamine ya mwana ezoko lukama ya mwana ya sembe ndima bota muninga ya pona zo wanga nango na soni boy ndima misala muninga to komine na posa siko ne na bamvula o to ndima ba posa baninga ba bota baninga ko ndimela ngo na soni te ndima ngo de vis-à-vis na YouTube ndima muninga za kitoko akoka na nyonso pena ninga zana soki pena batie yo na ye ba kopona kaka mama Sylvie
donc keba na soki kombo no nani so nani pe oyo na yako bimiso vedette pamba na kombo wana na kotanga kombo na ote ngana kotanga kombo na ote. Est-ce que vous comprenez que maman quoi yo maman bo fait comme moi si est-ce que exemple que impolitesse bo moi na to autre maka boza même poli yango bala ka te ngoza ba bois qui sakaye to ndengeni je vois bien que maman mingi poli za respectuer so maman Anne Marie Mabanza maman très bien maman Alice maman Élisée Massemo maman très bien respectuer parce que maman mon ko beka bimba mo ka boye na divaka affirma Sylvie et que impolitesse ya bo moi na auto ya ki ndok ba pesa ye penze eza ya bo mwana banda pa na bango abotama na mama na bango baza ba impoli na tata na ye soka baza ba impoli ayebisa bango babokola ye mabe ya mwana memi yango tina poto na poto yo kene komema makamba salite modèle wana biso to yebilango bongo te donc babokola yo mabe banda sika yo wuta obokwa mano mabe yango no kote de kutunga na opesa ka conseil pa ma Sylvia mwana muta olanda te po koka ne na yo te poto ya obwaka bwake pamba na kombo na eso to so tangango awoya ko zo ba grade pamba za muta ko bwaki sa na poussière nongo za na uto na tina to na sensité zéro maman. Pourquoi minimiser bino handicapé? Pourquoi minimiser bino, c'est-à-dire minimiser ma Sylvie handicapé bino so handicapé, c'est-à-dire bino tout minimiser handicapé pona nini? Et amoni ke toza mayele misala na biso ya malamu ezokende liboso et puis misala oyo batu nyonso bazo ko apprécier donc ba otala make oui maman Sylvia zo sunga baninga na ye maman Sylvia kota likambu ya lutte contre la mendicité maman Sylvia kotango azo sunga. Alors, est-ce que Zoua, il y a un problème à Zoua, na éducation tellement mal éduqué, éduqué bien té. En gros, ils ont ça là qui, allo babiloba loba. Et si on a bisoté ya, tous ça personne vivant avec handicap, mais tous ont raisonné qu'on les quand même y nenga zando tout ça marambu oyo ya roule kaye. Alors, il y a un PC monté ma passe, PC biloba loba. Ateli ba activité, ba makamion so. Donc na insira yoka ki be mission tout ça là, ba préparation tout ça nango depuis na mois novembre à décembre. Na si ayoka ki kaka mwa mukie ba programme to sala alors yango c'est les vertiges et c'est les vertiges yango c'est li ke aloba loba mais na koyebisa ka maman Sylvie surtout conseil mingi wana aza grande mère na biso aza muto à la exception nzela azo l'exception ndeni to ko tambola ndeni to ko vivre na ba association na biso aza ni na kimia aza la maman motema ko kita aloba elo côté biso moko batu na yeto zawa to s'en charger nango et puis nandimite maman oyo akoloba lisusu te puisque akomona ba événement otoza nango na novembre na décembre awa comme ça total nanu oyo biso to sa yepa sala nanu koleka kutu ya biso mais biso na muke o maman Sylvia zozwa na ba partenaire ne muke ba oyo nzamba zo simba mitema na bango bazo yape kosunga maman Sylvie pe azo yeba ndenge nini akoyi kosunga biso pe awa. Alors, il peut total asala nanu ya koleka ya maman Sylvie. Na comprendre nanga eza problème azua. Motema nde sale pasi. Po moni make maman Sylvie za mwasi oyo atangami esilika awate. Maman secrétaire yeyo. Na si bino mo mona événement même to sala tina na Brazzaville. Po na koloba ke maman Sylvie za mutu. Oyo biso ni so ba personne vivant avec handicapé, il faut to simba et pour aye na idéologie ya sika. Na kati ya handicapé. En tout cas maman Sylvie zala na yo poser ce qui a zala contre biso handicapé azo mona déjà somo ya zana misu minete azo mona déjà ezapa na biso ye azo yeba déjà qu'il faut abando tia biso bakal po biso to fatigué na ko fingane or biso si to kola na ngo to yebi yango nyonso e simba te biso mission na biso ezaka carré ndenge zawa donc to comme na fin mission ya na ministre ya okumbisa biso to na ministre biso ka moko to saka na conquérate ya zana ba conquéra biso to saka na conquérate donc ye somo zo lotango déjà na ndoto ndenga zawana azo banga biso na musika ko finga na ye na ko tonga ne na ko bwakisa mabe wana ezande somo ya kubanga makambo biso to zo sala e ko leka ye pe ko kunda ye na sama bela ko mona na même pas ko mona na maman Sylvie zano calme. Zano ka calme penza ya calme penza zala poser pour yo émission na yo à bientôt ezokoma na Brazzaville donc obunda te soko tie souci o kale ba banzela na yo ebele
donc ibwakisa ye kotala kutu ye te yo soka fingi yo donc amati so neti grade soka ezalaki misato ekomi 4 donc yo moneleka bongo so monele bongo ye moko abanda sikoyo kozwaki tatala banda komifinga ye moko amitana kitatala ye moko amifinga sikoyo ye moko en tout cas biso toza biso posé toza calme mais yo mal éducation na wana wuti na ngopa na bino kozonga na ngo supa na bino bakala soki mama bwakala soki mabwaka sa soki nini mabwaka wezaka na Brazzaville bandumba bafandaka balataka salite ya ngwana komba moto sia. Le respect réciproque. Quand tu es très impoli de naissance, tu vas toujours demeurer comme ça, même sur quoi, comme ça, tu seras toujours très impoli. Pourquoi vous provoquer maman Sylvie? Tout ça, les missions handicapées de finir à moto, t'es. Tu vois comment moto, t'es. De pester à bateau sur maman Sylvie. Mais bien, nous avons salé, bien, nous avons finir à maman Sylvie. Maman, on a demandé à coller, salé à une fondation. Ça, une association. Bongi ça, oui, bongi ça, n'dakuna, bongi ça, n'déco, famille, na yo, na Kinshasa, yo, ça, on a combien? Sylvie Lukeba, tu n'as pas de place à Botama qui sent tout le monde. Maman, le monde est trop gentil. Bon, tu as 56 ans, tu as mon tête, tu fais rien, tu contribues à rien, pas battu. Mais comment on finit à battre? Nous, on a donné tout le bisoté, qu'on finit à battre à bisoté. Mais si on provoque biso, beaucoup moins de réagir ça. Dans ce bandit, Bajewana, maman, vraiment, il va se fatiguer. Ok, mais sinon, il y a un comédien, n'importe quoi, yo. Ok, mais ça, monsieur biso, biso qui ça, kakayo. Même au juste, aux autres n'ont pas ni navire bateau. Aux autres n'ont qu'à bateau. Et bien que aux autres ça wana au suka mabe. So yo handicapé seconde yeba, handicapé za rabri. Tala ba ko bimelo. On se voit que ça pambe. Nani soki mama na yo abasoto ko bandana nu na ye. Bongo to yo ko suki sa siko pa na yo moko na Canada. Okomona biso live. Là, vous savez, c'est le web, c'est que, à ça, il y a pas tout qui ça, à moins de décoller dans ça là. Au beau ça va décoller. D'ailleurs, bisoka bongo. Oh, yo zo continue wana siko toza na richesse to bando lukasiko bande kono to lukasiko famille na yo. Donc tumboli biso tumboli nde bansoi. O mona nde makamu na yo. Eko soit yo. En tout cas, oya lukie moko ayeba ndenge na kosilisa ngo. Ayeba ndenge na kosilisa. Ata na bato ye azwani na mo ba problème. Tana basango lolenge bazati. Toi kuna Kishasa, toi na Kishasa, metala ka lolenge tozaeli, yo monika nebiso toza, mitala na yo moko, et puis mitali biso ne tozaya ya. Donc en tout cas maman akala wana. Donc yo soki nani mabwaka sa. Donc comme bango na yo kango donc kele, mais yebaka bien na minicho yo. Donc bana lobby nan to banisko recherche, ya kolukana famille no to yeba bango bien. Donc awana to luka famille na yo. Après ce que oyo kaka yo moko oyo kaka lokito soko kiti mana Kishasa te loba likamususu oyo ki oze le côté maman mabwaka ça donc comme on a salité comme on est un quel vraiment yo moko donc comme on est na signification donc mabwaka donc comme on elexi bongote na lingala donc mabwaka donc eloko ba bwaka donc oze lote maman oze lote faux chéri faux maman donc maman bien te kutu donc maman kala donc yo kutu te pas ma ko loba donc mekate keba na yo keba mama keba sukisaka wana ezana mbala no ya suka mama mo bien te mama za bien te oh yo finga ndika na ndeni taka ndena sa do tala do yo motaka bandika pango donc mama vraiment mawa donc do zuya yo vraiment donc naibi kututi ozangisa ngana na mambolo na okonkele kombono isanga mabenani comment on repère ça même tension le cas n'a pas problème attends te moko zoma bien tala na do ba naturel kaka do yo forcer kututi donc oza kututi maman oza na Canada mais lo kututi ngana kina donc tala kanena ça donc maman bien te maman faux chéri donc santé médiocre et lo batama tembe to tindelo tout le monde a moi matembele ça l'autre moi bien na Canada kendate n'habite sur nous ikindake n'habite sur na Canada ma Sylvie non que na poto boye ouais ma son on beaucoup de quoi beaucoup là tu na Canada ma Sylvie moi matembele et ça l'opé moi santé pour santé na biso onde lukel biso makambu côté la ma Sylvie vrai chéri bongo yo mo banina benjir na ko quand même koloba benjir wana te et ça linga même vraiment donc bato yo luki na mo ba faire en tout cas tout on suka wana ba musicien wana ba comédien de ba tika donc biso ko tout
esika na yo et pas na biso nde osuki na yo mama donc suka na onde et pas ba personne va ya ko pesa aba fingi biso grand prêtre mais la queen madena ba fingi nzambe na ngai mama aza wapi. Oui, bande bozolanda biso en tout cas de partout biso zara ba impolité mais so bidoko talikambo parce que maman mo ya mutema mabe aza parti à Canada loko seulement to CPT maman tout le banane vérité yo maman otala biso asoki na 56 ans oboti nanu te ndongo zana aja menopause déjà elekio waso na mobali na mundele kuna ndenga zabongo waso ki babia kutu mongol bato batangi wasala mwa meti ba yebida ke mongol de mutu aza peut-être mutu bien te o aza mutu peut-être aza ba chromosome bien te yo siko zo finga bato finga ba comédien yo zo finga ba journaliste zo finga ma biso Sylvie tano ma Sylvie nenga sali ma Sylvie aboti bana to lo zo finga na to la munene to lo na mesi bana tano Damaris mo na liboso Damaris vrai chéri abote pas za bana mama Sylvie aza koko nenga za bongo kote loka mama loka Anne Marie maman jamais ko finga bato maman zoka tana finga bato oh jili boté la finga neka bato avant bando finga bato non maman yo zanani maman nanga ozana lo bani ko finga maman Micheline Kongolombe ko la loi a finga bato et koko ça maté jili boté la vraie chérie mon versa il mon amour ciné la rose ba finga naka bato avant bando finga maman en tout cas to citoyen yo ezambala suka maman yo va na Canada no kuno bando finga bato so zelo ko sa to musalo sa te zonga kin awa ça c'est quelque chose à tout à l'autre maman c'est limode azama ba fondation awa azama pangu ne awa yuzo finga aza handicapé oui c'est une personne avec handicap mazama kamna mine na sali awa azama pangu azama association aider bato belé siko yo sala ni na vie yo maman Anne non citoyen vraiment ozo maman asuki maman Anne osala nini awa maman Anne soki maman Anne obotate et l'autre o kritika ba comédien o kritika ba joueur o kritika ba chroniqueur o kritika ba handicapé oza nani en tout cas maman ba kindokezaka ateke ozo loka ozo pomona butu ozo sanela kindoki maman iza vraiment kindok donc pona maman so Sylvie mode ezala mbala suka ke bana maman so Sylvie maman Sylvie wana za mutema munene zo sunga bato ebele donc to boyi na maman biso to boyi azana ba so se belé azana mesela belo ko adi doni kisimbila à côté de la prière maman aux envies mukose ata 56 ans ozana ngwana peut-être mona ki dans quelques mois a okende en tout cas tika mona biso tika to boyi na mona biso to boyi soko kenda batu mususu la génération na okende mais tika mona biso Sylvie wana mukolo musika et mona biso Sylvie sko ni naye et si on a nini mutazo yedene batu wasa be mission ba handicapé et ko soyo par rapport à quoi ezanga belon beka so monde qui déranger au numéro na biso na sana benga biso en tout cas ce autre le bina téléphone awa peut-être na to bina écran ezanga muki auto opese là papa maman olemba donc ezanga mbala suka kokota sute okota ma biso Sylvie mode ma bêtise au salana yuza mukolo mais le pose de koki ozana mwana te lokote non peut-être moi ba sekela na mutu na ya mutu eso bongo to peut-être ozana coronavirus yango peut-être monde ki ngoke na yo sala manga bongo donc to boyi ndeko na Rodrigue merci na moi eso so pesinga et na ko peut-être dembote ah merci ndeko na ngai merci oui ba maman na biso maman Maria à partir Allemagne na États-Unis ba mbote belé mira bois ba mbote belé maman Julie boté la ndeko na nga moi si Damaris mon verre Simon monté maman la rose maman la rose ngomba moté mon verre Stéphane Akabara ça va pesa ma Denise bozé belé en tout cas toi na méchant ma case parce que loko maman lobby et déranger biso mo to to kiti to ça émission maman la biso bon ba réagir vraiment bien donc ezala mbala suka maman Anne ko critiquer les sous handicapés te ko critiquer maman Sylvie Moté ko critiquer ba so comédien te ezala mbala suka no merci ndeko Rodek oleka déjà mungwa yo mo ko de oleka ngala déjà okuba donc yo kuma sosumo penza so mboka ouais vraiment mtokolia vraiment azate za musika biloko wana tout avez intention de critiquer ko finga bad mais au provoquer ndé au tumbolinde je te dis ma Sylvie a bien organisé ceux qui ont mécu au moni même c'est Kinshasa même na poto ceux qui ont mécu au mona alors sur les esprits il va freiner il va via bateau qui ne documine la famille na bino chez été au bloquer Baptiste comédien Baptiste musicien on va handicapé développer bon coup de peine puis on bloquer bango aux yeux ba qui meka awa au samba mais to na suka nyoko pese bloquer suka. Bon, merci kaka ngana nina lubaka na conseil moi muke kaka et pas la reine mère. Donc la reine mère zala no calme, grande mère zala no calme maman Sylvie. Association no ezali donc biso to zali. Donc yoku to koloba ke belete tika biso monde to loba. Tika biso makamona tikela biso ngo. So to yoki biso mo to répondre do zala no calme. Na sengi kanzambe ai ba obatela yo don nzamba pambola o vraiment ba projet na biso tozana ngo en tout cas ekokisa mandenge to solo la kindenge to bongisa en tout cas ezala vraiment bongo donc o ezaba distraction ngana comprendre ngai eza distraction donc balimba kota comme ça ba kota biso na mi tout le temps to bongisa ndeni to sala pona ndeni to raisonner pona mandeko na biso na ba décembre ko zala ndeni donc
tokota suna buzoba na yesu alors to lande taze lote po ya zane loko teninga zawana amona azela amona ba action ye moko amona ngo partout bo mona misala ya mama Sylvia au sala donc bandana mois de novembre tito kota décembre bino mo mona ba personne vivant avec handicap nini o mama Sylvie azo sala pona bango na mukio ya zwaka pe na ba partenaire na ye na batu oyo nzamba o simba mitema na bango ba pusa na pembe na ye donc esuka pe wana te donc to so bonde na nzambe to tia kona mabondeli mama batu nyonso baza na poto na bamboka nyonso ya Europe boya pe na mama Sylvie bozo numéro na ye boya ko aider parce que maman Sylvie pas aider koto yo donc misale tombo ma ye moko akokate mais ceux qui bat ba belé en tout cas to kende liboso na sir lobby be sima lobby bat ba okamwa bandicapé ou bazalaka boetala bandicapé ba koma pe bona RDC donc nzambe asunga mama zala na okimia en tout cas na suki na ibite so maman secrétaire akobakisata mwa muki. Merci beaucoup. Quand ndenge ma présidente à lobby na ko bakisa mingi te mais na ko lobaka ka neto nenga lobby ma présidente ya distraction tango zo sala loko ma Sylvie fo yeba ke distraction pe ya pembeni mabako eza pembeni etungiso te déranger vraiment te donc tango za na prière yeba te ke nzamba zo sala sata pa za pembeni na ko tika ote de wana eza neti ba satano ya mike bazo linga sikoyo ba carré banzera na yo ba baby sango mais ekosimba te lokola sito lobi boye esili nango yeso ka ko zong sa répondre yo ko lobate nde ma président sa bio fanda calme biso nde mto sas comme sala yo zala poser benga ka na ba téléphone to sola ka na ba YouTube na ba nini yo ko sale kute loko te mais biso nde to ko sale loko o émission ndambo to kebisi e kaka ndenge za ka match na terrain ba siena nous carte jaune ce gars joue rouge yo mo mona rotika Canada oya na Kinshasa po o to sala a ondima ngote ke bato pe na basali yango a ondima te po biso to bato batungisaka te to aka na masumu te na l'état déjà to na 50% sur 100% to na 50 ye nenga zawana na 50 to ko tikala andima to kabolango suko biso mbale po biso to koma na 75% ya tika na 25 talaga likama wana donc expliquer bien vraiment na 100% zana ne lokote bon suko bato azo tumbulo bazade na ba 50% na bango ba bomba yesuko alingi to koti sepe na mai alobaka te même pas ba misisa koma ka lisute soki akoma kuna ko koma lisusu te donc afandaka na makambu na ye biso pe to fa na ngambu na biso en tout cas merci na sepeli kaka na ko pesa yo conseil wana soki oza mutu koyoka zala attentivement landango malamu yoka malamu na mama nanga Sylvie po wana zaneka poussière tala ndenge na foulier elote. Alors bien nabi bien que chère ma Sylvie mo TV ezaki finga nga batute tout ça ba émission biso auto favor zaka ba handicapé mais comment ça veut dire ouvrir chez yo aux initiatives comme mutu buzoba o critiquer mutu o finga mutu au final, on va partir team à Moutou. Maman, s'il te plaît, tika. Là, on te dit, tu es bisou na ma lème mignon so, tika. Sozo kate, hérité yayo. Tika, tika, tika. Tika. Maman, Sinda Zawana. Bientôt, on va bénédiction de comme de koya. On va comme bondi ça. Tu es bien bagé wana déjà. Tu es bagé. On va bénédiction de ya, ba patron ba ma case tu m'as Sylvie, sonné que liboso yokana, bon bondi ça m'a Sylvie va bloquer. Et ko simba te. Tu dois pas ta prière. Tu es bien que ça les rêves au recevoir qui ça. Dans soit quand on va prier, on se souvient que ça ça yomoko. Maman, on regarde déjà ngala tika moi bato baza na mode. Tika bato baza na scène. Et donc l'équipe déjà, il doit être vétéran Vanda. Tika tu vas jouer. Alors, tu peux si vraiment merci maintenant surtout, tu peux que kebisi maintenant surtout comme handicapé simbi biso. Alors ma Sylvie za calme kulma de to za pona yo, tout le monde prochain numéro bye. Sylvie aka lukeba. Sylvie aka mamaye. Hitler alobinga na yo topetatu na planète Vénus ma CP Jupiter batata ba mama bandeko bubo sanate tout ça bon na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele pour nga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele